Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Extra Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso Mukola Lelo. Oyo tozongi lisusu na commune ya Bahumbu. Tolwaka kape tokokisaka. Bana Bahumbu boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali solo kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bana quartier Libulu boza wapi. Émission na biso mokolo lelo tokotambola na quartier Libulu. Quartier Libulu ebandi à partir ya Kabamba eketi Kilosa kobanda Bokasa ti Lokele Kabali solo esa sango na moninga tobandi avenue ya Liboso yango oyo awa toza na balabala Kalembelembe na bino botika kala yango oyo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Kalembelembe botika kala yango oyo. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ebi lisusu ndenge kalembelembe koma te kalembelembe yango oyo na quartier Libulu. Wana touti koleka direction ya Bakongo tozokende vers Kasai. Tous les rapports. Bana kalembelembe boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker na compte ya commune ya Bahumbu tosali bino quartier Ndolo na quartier Kasai. Lelo tozongi na quartier Libulu bokota bo s'abonner quartier Libulu yango oyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. Tozo avancé na avenue Kalembelembe. Tozo kendango vers Kasai yango oyo. Après direction Kasai. Tokei direction ya Lokele. Direction ya Lokele nde direction ya maison communale à Bahumbu, mais yango eza na Kabambare. Je botali na émission na biso na quartier Kasai bokomona maison communale avenue
Kasai yango oyo ou bien direction ya Kasai yango oyo. Direction à Kasai yango oyo. Toujours na système ya Bukavu na Bukan Kokwila. Santo Thomas toujours avancé en balabala Kalembelembe. Kalembelembe yango oyo. Kabali solo. Et ça sango na moninga. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te. Komela biso benga biso tokokende ope omona epa na bino. Bana quartier Libulu yango oyo. Quartier Libulu na bino botika kala. Direction ya Lokele yango oyo. Ceux qui sont à droite, la maison communale. Maison communale, ils en ont l'air. Merci Nabana Libulu Nyonso. Quartier Libulu na bino botika kala. Quartier Libulu na commune ya Barumbu yango oyo. Nami. Tana direction à Lokele. Yango moto emeni biso na balabala Baraka. Avenue Baraka yango oyo. Bana Baraka boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balabala Baraka botika kala yango oyo na quartier Libulu na commune ya Barumbu. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali solo. Kobomba ngoyo moko te. Partager lien na groupe WhatsApp. Abana Barumbu, on appelle pour la balle na bango.
Merci na babone na biso nyonso. Merci na yo moto na no s'abonner te mais otalaka ba émission na biso. Awa toza na direction ya Kasai yango oyo. Ok, tout droit aux Zongi ville Kasai yango oyo. Tozo avancer na balabala baraka bana baraka toza wapi croisement baraka Kasai yango oyo. Topesi mbote na pasteur Jean Didier Konda na Texas. Mbote na papa Guy Kalamabi na Boma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Pombato de Tukin Tirisha Komokoko. Les artères de Kinshasa lelo tozongi na commune ya Barombo. Patrick Bokolomba Mpela ya ba Patrick na France. Tobosani yo te tozo avancer na balabala baraka. Baraka yango oyo kabali solo. Baraka botika kala. Merci d'un intérêt particulier oyo ozo accordé à ma vidéo na biso. Bokota. Tozo bima na baraka Bokassa. Mais avant de comme à Bokassa, croisement à baraka na Bakongo les aliboso na biso. Bana baraka boza wapi? Topesi mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Seba Bandona na Danemark. Tobosani yo te. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Direction là-bas Congo yango oyo. Direction là-bas Congo. Papa Seba Bandona na Danemark. Tobosani yo te. Les artères de Kinshasa yango oyo. Bana quartier Libulu. Bana balabala baraka. Baraka botika kala yango oyo. Toujours avancer vers Bokassa. Balabala Bokassa et comment Franco Lambo Makedi.
Ah, toza na croisement ya Bokassa na Baraka. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tokoti balabala Kabalo na quartier Libulu. Merci na abonné na biso. Yo maintenant no s'abonner te. S'abonner, activer pe cloche ya notification. Pose en akaba vidéo na biso te. Bana commune à Barumbu Chikwenta na bino yango yo. Kenda libana ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ebi lisusu ndenge Barumbu ekomati. Lelo toye kolakisa yo Barumbu quartier Libulu otika kala. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, babolie. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kabalo na quartier Libulu commune ya Barumbu na bandeko oyo bazwi biso na katikati tolobi lelo toye kotambola na commune ya Barumbu district ya Lukunga, plus précisément na quartier Libulu. Soki botali na ba vidéo na biso akala na compte ya commune ya Barumbu tosi tosalila bino quartier Kasai na ndambo ya quartier Ndolo, plus précisément Bon Marché. Lelo toye na quartier Libulu. Oza mwana quartier Libulu, ovanda na quartier Libulu, obotama na quartier Libulu. Quartier Libulu yango yo. Kaba lisolo, partager les liens na groupe WhatsApp ya bana Barumbu. Yango pe bamona quartier na bango. Tozo avancer na balabala Kabalo. Tobani nango à partir ya Bokassa. Tozo vers
Direction à Kasai. Après Kasai, tokokende la direction à Lokele. Kasai en ah, tu as un croisement à Kasai. Kasai, Kabalo yango. Topesi mbote na papa Gai Kalamabi aboma soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Topesi mbote na mama Oyvine Lukunga na Suisse. Bokota, bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue Kabalo, Botika Kalaya. Merci Nabana Kabalo. Kabalo Botika Kala. Bokota, bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Toujours avancer dans Balabala Kabalo. Obotama na Kabalo, okola na Kabalo, tomoni pa na bino, benga biso, komela biso, wa encourager mosala tozali kosala. Croisement Kabalo, Lokele yango. Croisement Kabalo, Lokele yango. Après Kabalo, tozokende sikoyo Croix-Rouge. Tokende balabala Croix-Rouge. Bana Barumbu, manifestez-vous. Barumbu na bino kotika kala. Tangoyo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzonga. Omoni balabala na bino, omoni lupango na bino, komela biso, benga biso. Awa tokomi na balabala Croix-Rouge. Croix-Rouge botika kala yango. Bana Croix-Rouge boza wapi?
Merci Nabino Nyonso. Merci na Patrick Bokolomba Mpela. Merci na papa Olivier Moukeba na Washington. Merci na pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas. Croisement Croix-Rouge Kasai yango. Croisement Kasai Croix-Rouge yango. Obotama na komi na Barumbu, okola na komi na Barumbu. Quartier Libulu yango oyo. Quartier Libulu botika kala. Ah, tu as déjà un balabala Croix-Rouge, tu dois avancer dans Croix-Rouge. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te, toujours na système ya Santutomo. Awa toa na balabala Croix-Rouge, toujours avancer nango vers Bakongo. Après Bakongo tokei Bokassa. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Yo maintenant non s'abonner te sala yango. Activer pe cloche à notification. Pour en avoir vidéo na biso te. À la balle à Croix-Rouge yango. Croix-Rouge botika kala. Bana Croix-Rouge boza wapi? Bana quartier Libulu. Tobandaki na veni Kalembelembe. Après Kalembelembe, tokoti balabala Baraka. Après balabala Baraka, tokei Kabalo. Alors tokomi na Croix-Rouge. Toujours avancer petit à petit
nango vers avenue Franco Lombo Makiadi ex Bokassa. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Croisement Bokassa Croix-Rouge yango yo. Bokota toujours avancé na balade na biso mokolo lelo. Balade na biso mokolo lelo oyo ememi biso na Barumbu. Bana Barumbu boza wapi? Barumbu botika kala yango oyo. Bana quartier Libulu awa tokomi na balabala Lwapula. Posanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Balabala Lwapula yango oyo. Balabala Lwapula botika kala. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge pa na bino ekoma te. Balabala na bino ekoma te. Benga 3 Exact Production TV, numéro yango wana eza affiché. Tokokende. Yo pe okomona epa na bino. Ndenge bana Barumbu lelo azomona Barumbu na bango na quartier Libulu. Quartier Libulu yango yo. Awa tokomi na balabala Lwapula. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye Bana Lwapula na quartier Libulu Lwapula yango oyo. Lwapula botika kala. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge
balabala Luapula na quartier Libulu ekoma te. 3 Exact Production TV toye tolakisa yo Luapula na yo, Luapula na bino botika kala. Tobandaki na Luapula à partir ya avenue Franco Lombo Makiadi ex Bokassa tozokende nango vers direction ya Kasai. Vraiment Kasai Luapula yango après tokende direction ya Lokele taba lisolo pesa sango na moninga croisement Luapula Kasai yango tozo continuer na balabala Luapula. Luapula botika kala yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Luapula, manifestez-vous. Merci na abonné na biso, merci na non abonné, merci na communauté 3 Exact Production TV mobimba pour na soutien na bino. Oza na posa o soutenir biso moralement, physiquement, matériellement. Numéro na biso yango wana eza affiché, benga biso, komela biso. Et kozala bienvenue, soutien na yo. Tozo avancer na Luapula. Luapula botika kala yango na quartier Libulu, commune ya Barumbu. Direction ya Lokele yango tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Après Luapula, tokoti balabala Nyanza.
nango perfectionné. Nyanza yango oyo. Nyanza botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Nyanza yango oyo. Bokota. Faut s'abonner, faut partager, faut liker. Bana Nyanza boza wapi? Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino. 3 Exact Production TV yango oyo lelo toye na quartier Libulu na commune ya Barombo. Bana Barombo boza wapi? Barombo botika kala. Awa tokomi na croisement ya Nyanza na Kasai. Nyanza Kasai yango oyo. Nyanza na bino botika kala yango oyo. Kabali solo tozo avancer na balade na biso mokolo lelo. Balade na biso mokolo lelo. Ememi biso na quartier Libulu. Bana quartier Libulu. Quartier Libulu yango oyo. Bokoto. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na babone na biso nyonso bana Barombo. Barombo shikwenta na bino yango oyo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que omoni lupango na bino, omoni balabala na bino, benga biso, komela biso. Gérardie, là, Gérardie. Balabala Nyanza. Manifestez-vous. Bana Nyanza bazolela Anani Luyindula. Anani Luyindula atiki biso
awa toza na croisement ya Nyanza Bakongo. Nos condoléances la famille ya Anani Loyendula oyo atiki biso. Bokota toujours avancer na balade na biso. Tokende vers Bokassa. Merci na babone na biso nyonso. Yo moto nano s'abonner te, sala yango, activer pe cloche à notification pour zanga ba vidéo na biso te. To bime Bokassa. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission. Na gauche na biso quartier Aketi, na droite na biso quartier Libulu. Lelo toza na quartier Libulu na Bahumbu. Bana Bahumbu, manifestez-vous. Ah, tokoti balabala Kitega. Bana Kitega boza wapi? Manifestez-vous, bokota kaba lisolo esa sango na moninga namoni Kitega na bino botika kala Kitega yango oyo. Manifestez-vous kaba lisolo esa sango na moninga. Kitega yango oyo croisement Kitega Bakongo. Kitega Bakongo yango oyo. Tozokoba na Kitega tozokende nango vers Kasai. Okola na Kitega, obotama na Kitega, ofutela na Kitega, Kitega yango oyo. Kitega botika kala na quartier Libulu. Bana quartier Libulu, manifestez-vous. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na intérêt particulier vous accordé na ba émission na biso. Merci na abonné na biso nyonso. Merci na communauté Droits Exacts Production TV Mobimba.
balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela bokoto bokoto tozokoba na balade na biso ya mokolo ya lelo tobandaki na kalembelembe tokoti baraka kabalo croix rouge lwapula après lwapula nyanza toza na Kitega na gauche na biso la mosquée ya bamusulman ya Kitega yango na gauche na biso yango eza na croisement ya Kitega na Kasai yango Kasai yango perfectionné puisque sono makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment lisume koma nango perfectionné puisque sono makambo toboya kilobi et comment merci abana ya barumbu nyonso barumbu na bino botika kala yango oyo tozo avancer na quartier Libulu yango oyo toza na balabala Kitega tobandaki balabala Kitega a partir ya Bokassa tozozonga nango na direction ya Lukele na katikati tokutani na direction ya Bakongo après Bakongo Kasai awa tozokende vers direction ya Lukele. Bana barumbu boza wapi barumbu na bino botika kala tozo avancer tolakaka pe tokokisaka quartier Libulu yango oyo Libulu botika kala oyo lisusu ndenge ekoma te Libulu yango oyo après Kitega tozokende Kigoma omona Kigoma na bino botika kala
Bana Barumbu, manifestez-vous. Barumbu na bino botika kala yango yo. Awa tokomi na balabala Kigoma. Après Kitega, tokoti balabala Kigoma. Bana Kigoma, manifestez-vous. Kigoma yango yo. Kigoma botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Merci na communauté 3 Edia Production TV Mobimba. Merci na Mpombato de Tukin Chéri Chako Mokoko na France. Merci na Maman Koko Kozaya na France, Molandi na biso monene. Tozo avancer na avenir Kigoma. Papa Guy Kalamabi Aboma Soda na Maman Bijou Mabuka na Irlande. Maman Wivine Lukonga na Suisse. Quartier Libulu yango yo. Quartier Libulu na commune à Barumbu. Balabala Kigoma. Toujours avancé na Kigoma. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Kigoma yango yo. À gauche na biso, la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Na balabala Kigoma. Salle du royaume yango wana. Ba témoins de Jéhovah. Balabala Kigoma na bino botika kala yango yo. Kabali solo koboma ngoyo moko te. Partager lien na groupe WhatsApp. Abana Barumbu. Bamona quartier Libulu na bango batika kala. Amona ndenge koma. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Un système ya buka mona buka kukila. Un système ya santutoma toujours. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorisé. Tolobi lelo toye kotambola en commune à Barumbu, plus précisément dans le quartier Libulu. Quartier Libulu, Ezobanda.
à partir ya Kabamba ezokende kosila na balabala Kilosa kobanda direction ya Bokassa banda Bokassa ti direction ya Lokele okoma direction ya Lokele okoleka direction ya Bakongo après Bakongo ok Kasai après Kasai Lokele tobandaki na balabala Kalembelembe awa tokomi na balabala Kigoma tozo avancer na balade na biso mokolo lelo awa tobimi na Kigoma Bokassa croisement Bokassa Kigoma yango Bokassa Kigoma yango Bokassa ozongi tout droit ozongi zando ndenge boko komona bato bakomi kozonga bandako na bango bauti zando awa tokoti balabala Mayenge bana Mayenge boza wapi Mayenge botika kala yango yo Mayenge na quartier Libulu na commune ya Barumbu yango yo va na quartier Libulu manifestez-vous kaka ndenge tolobaka TV eza radio te TV eza radio te kaba lisolo Mayenge yango yo après Mayenge Dodoma bokota bo s'abonner bo partager bo liker Mayenge Bakongo yango yo lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi bana quartier Libulu botala balabala Mayenge na bino botika kala
okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge mayenge ekoma te mayenge oyo aba lisolo pesa sango na moninga omoni lupango na bino omoni balabala ya bino komela biso benga biso oencourage biso na mosala tozali kosalela bino. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso mokola lelo na tosilicité tozala na balabala mayenge après mayenge de Dodoma banditisme pe bavi ya kuta dire bana mayenge manifestez-vous bana mayenge boza wapi mayenge yango oyo tobimi na mayenge Kasai croisement mayenge Kasai yango oyo tozo continuer balade na biso wana touti koleka direction ya Kasai tozo kita vers direction ya Lokele Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. adie na Dej Djiningana nos condoléances na famille mobimba na Dej Djiningana atiki biso bana mayenge azolela na Dej nos condoléances. Bana barumbu boza wapi barumbu na bino botika kala yango oyo
Maison communale ya Barumbu. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tobimi na balabala Dodoma. Balabala Dodoma yango oyo. Bana Dodoma boza wapi? Manifestez-vous, Kabali solo, partagez le lien dans le groupe WhatsApp. Là-bas dans Barumbu. Baninga batala pe quartier Libulu na bango batika kala. Balabala Dodoma yango oyo. Dodoma botika kala. Na droite na biso Hôtel Bokade yango wana. Là mwana Barumbu Hôtel Bokade yango oyo. Bokade botika kala. Bana Dodoma boza wapi? Croisement Dodoma Kasai yango oyo. Olandaka ba vidéo na biso nano s'abonner te. Osengi yo o s'abonner, ou activer pe cloche à notification. Ozanga ba vidéo na biso te. Les artères de Kinshasa mokolo lelo. Toye kolakisa bino quartier Libulu la commune ya Barumbu. Soki botali na ba vidéo na biso akala. Okomona pour na compte ya commune ya Barumbu. Tosaleli bino déjà quartier Kasai oyo tobandaki na balabala Kabinda tosukisi yango balabala Kabambar kobanda Bokasa ti direction ya Lokele. Lelo tobandaki à partir ya balabala Kalembelembe. Après Kalembelembe tokoti balabala Baraka. Après Baraka tokei Kabalo. Après Kabalo tokei Croix-Rouge. Après Croix-Rouge Lopula. Après Lopula Nyanza. Après Nyanza Kitega. Après Kitega Kigoma. Après Kigoma Mayenge. Après Mayenge awa toza na balabala
Doma. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo lelo. Merci pour un intérêt particulier bozo accordé na ba vidéo na biso. Ozamo na bahumbu, okola na bahumbu. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso, komela biso, tokozonga prochainement yo pe omona epa na bino. Tozo avancer na balabala Dodoma. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire Mingi
bana Kilosa. Kilosa yango oyo arai botika kala yango oyo soki tolobelaki Kilosa te na ebandeli eza parce que musique ebanda kobeta kuna na bana ya barumbu basi bareconnaître balabala na bango batika kala. Kilosa yango oyo tozobima nango Kasai. Merci pour l'intérêt pour accorder na émission mokolo lelo bozalaki ebele ya kolanda biso. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te komela biso. Tokozonga prochainement ope omoni epa na bino. Toza na besoin ya soutien na bino, soutien moral, matériel, financier. Numéro na biso yango wana eza affiché. Bobenga, commenter. Tozokende petit à petit vers la fin de l'émission lelo. Oza mwana barumbu osepeli na émission na biso mokolo lelo. Commentez, benga, partagez le lien. Barumbu na bino botika kala yango. Je peux pas manquer l'argent de l'acheter, mais Ana barumbu barumbu na bino yango oyo balabala Kilosa botika kala. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye Na gauche na biso balabala Kilosa, na droite na biso balabala Isoke. Merci parce que vous avez qui ebele ya kolanda émission na biso mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino quartier Libulu na commune ya Barumbu. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima.
na video mosusu. Pisa yo